Dans le monde diabolique, ça sera déjà préparé dans 11e mois, ça sera décembre. Dans 11e mois déjà, ça sera préparé. Il faut bien être dans le monde, on a charlatan, magicien, il faut que pour l'esprit allié à Kaming, na makila, makila, oh, tu t'es rabattu, ça énergie spirituelle là-bas. L'homme prie d'envoie le mal de loin. Oyo, bayaka kolia batu bandoki. Pour à part tokolo bilaka magie te bandoki pe bazali sorcellerie bandoki ya rapport ni pa kolia batu bandoki ya batu pourquoi parce que na décembre bazali temps oyo basala ba sacrifice na bango po ndoki atikala na nyonga nde ya muninga na ndoki pourquoi po ndoki ndenga zawana ndoki ndengo mona kandenga pumbwa kandoki akopumbwa kei ero kende wana aye koya oyo bango bayaka bakutana na réunion on benga ngo dikanga. L'homme prie d'envoie le mal de loin. Succès azalaka faible. Pourquoi la bien succès azalaka faible? Succès azalaka fort. Fort ne azalaka ni akofanda bazolo ka aya ko fina. Faible ne azalaka ni soko tangele kombo ya prophète tope ya nzambe oyo ndima ko mona succès okima. Otanga ngope na kibosolo nga tala rebelle batu balobaka au nom de Jésus. Ba Jésus baza rebelle na ba Jésus antichrist bazali ba Jésus ba Serginios bazali. Vous le vrai Jésus on a le bilabino mais il faut bengaka. Faut le baka au nom de Jésus Christ de Nazareth. L'homme prie d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Voilà, merci Bozolanda Biso na Tolo de la vie. Merci pour la confiance, pour la fidélité et pour la disponibilité à Tambo Pesanga toujours. Zoé Matoko, le sénateur à vie de la presse. Awa na Tolo de la vie, Mbote Nabino sont partout, Bozomi partout dans le monde. De Yambi sous maître Fumu Kabula Kassé, to solo la sous ma solo la spiritualité, na profiter na ses paroles. Mbote. Oui, Mbote, papa journaliste, Zoé Matuta. Oni santé. Santé vraiment qui mène Angolia Nzambe Bako Kazali Kobatela. Voilà, bienvenue na Tolo de la ville Soussou, encore une. Oui, la deuxième fois dans la leke awa na émission na bino awa na yako lobela spécialité na ngana zali fumu na sala nini makamu nini o evolua izovolue na mboka na biso. Voilà, merci na Washington Grand État, Bambote Nayo, place aux Ali. Et mon ami Patrick Land, fils de l'homme depuis les États-Unis, Bambote Nayo. Et pourquoi pas mon père Papi Gento Lobelavie depuis Paris, Bambote Nayo. Voilà, les lots me bisoni matière ni l'auto au solo là. Presque ma belé o ezalaki ya kobata mandele leto kofungola siko ba secret. Nati nini bata maki openza lelo parce que oleka ki oleka toujours ya kolobeza le soso e bata mal soso dévoiler na soso. Oui, kolala kola mokana spiritualité boyeto na pouvoir ancestral na zui pouvoir o ne na lobela rabino do makambe belé na kenda ko découvrir par rapport ba ne na fanda na ba chef coutumier na ndenge na zwa ki pouvoir ancestral makambe belé vraiment barisa maki o ezalaki caché. Po ya ba pesa nga pouvoir makambe belé o biso abenga ngo mambo maswe kama makambe belé ba bombela ki ngame ko fait da musique ko fanda na bango ba fongola nga siko belé o ezalaki pouvoir ancestral na minute o. OK. Alors, si vous pouvez retenir pour la marambo. Oui, au batu bako retenir ezali ke ngai fumu Kabula Kassé o ndena le rabino 7 chef coutumier ba pesa pouvoir na 23 na village oboyoka Kinzamvwete. Ponga d'origine ya village na ngai ezali Kinzamvwete. À la prochaine fois na année oyo koya to sala émission na kati ya village na koyamba bino to kolobela beaucoup spiritualité est à côté beaucoup on appelle ba chef ou ba pesa nga pouvoir ancestral. Voilà. On a sola kina bango balobaki ke na be bango fo le kapena niveau télé ba pesa témoignage na makambo o nga na zalaki nango balobaki na 2023 na ngamo na kobengisa bino bokoya to sola ndenge nga na soki pouvoir on na lobelaka ancestral. OK. Alors toza na décembre to koti déjà décembre presque mois ya suka. Alors décembre oyo ezaka na makambo ebele presque ya arrivaka. Bavia batu kenda kaka boye batu babelaka alors l'esprit ni sala bon que décembre za la ciblé par rapport à ba mois nyonso oyo to za. Oui, ndenge na lobela rabino na monde to wutaki na ngona monde diabolique po batu pe to tekaki batu pe bakufaki bazalaki to salaki pe ba pacte to melaka ba makila batu wana la réalité ya monde o ngana wutaki monde satanique. Na monde diabolique sera déjà préparé na 11e mois ezalaka décembre te. Na 11e mois déjà ezalaka préparé faut bien rabiso être ça na monde na ba charlatan ba magicien il faut koteka pour esprit aliaka mingi na makila o to teka rabatu za énergie spirituelle na bango. Pourquoi siko batu bakufa mingi na décembre moni année ndenge to zalaka na 12 mois siko o salaki bana na janvier ti to sokoma na 11e mois 12e mois que c'est la ratin ko pesa ba esprit to pesa comme ba sacrifice humain faut ko pesa ba esprit makila ba to ba kufi
bato bakokufa wana ezali comme ofuti bango ti ezali konto osinyaki bango ofuti bango oyo osengaki epa na bango na monde oyo towutaki nango na monde diabolique na monde ya oyo Lucifer ye moko babengaka ange de la lumière sikoyo yango mona mpe na décembre mpe makambo mabe ezalaka mingi mpe bato bakufaka mpe mingi na décembre pourquoi po décembre ezali temps oyo nde bamagicien bato tu ya mabe oyo bayaka kolia bato bandoki po apart tokolobelaka magie te bandoki mpe bazali sorcellerie bandoki ayaka kaka po yani po ya kolia bato bandoki aliaka bato pourquoi parce que na décembre ezali temps oyo basalaka basacrifice na bango mpo ndoki atikalaka na nionga ya moninga na ye ndoki pourquoi po ndoki ndenge aza wana ndoki ndenge omonaka ndenge apumbwaka ndoki akopumbwa akei okende wana aye koya oyo bango bayaka bakutanaka na réunion wana babenga yango dikanga wana place oyo basorcier bafandaka sorcier afandi babandi kosala réunion soki ozalaki na nionga moto ya makila to mpe boliaki motu moko bo na février te wana na dikanga na bango nde bafandaki na dikanga nango kolia motu na février oye motu na février wana fo ofuta oyo kofuta yo kofuta na décembre tatu batiaki programme yo okolia na décembre donc bato wana tu baliaki oyo boliaki na février soki bofuti na décembre yango monaka bakindoki babenga yango geli pate donc yo soki olie fo ozongisa susu pouvoir ya makila oyo kozongisa ne kasi bato bakokufa po sorcellerie ezali semence ya mabe na kati ya nzoto ya moto po un sorcier aza na pouvoir kaka ya kobangisa moto sorcier azalaka faible pourquoi babengaka sorcier azalaka faible sorcier aza fort ne ezalaka ni akofanda bazoloka oyo aye akofina oyo faible ne ezalaka ni soki otangeli nkombo ya prophète to mpe ya nzambe oyo ondimaka omona sorcier akokima otanga ngo mpe na kibosolo ngai atala rebele bato balobaka au nom de jésus bajésus baza ebele bajésus antichrist bazali bajésus ya baserdi nyonso bazali le vrai jésus oyo nalobelaka bino mesi fo bobengaka fo kolobaka au nom de jésus christ et nazareth po soki olobi au nom de jésus christ et nazareth ezali siko pouvoir moko ya makasi na ndenge ya spiritualité pourquoi ezali pouvoir makasi na ndenge ya spiritualité po kombo ya jésus ekobangisa déjà monde nyonso oyo towutaki nango invisible po jésus aza fort mais ndoki aza na ye faible magicien akozala fort azalaka faible pourquoi po kombo ya jésus christ eningisaka monde oyo towutaki po jésus eza kombo moko ezali très capté dans le monde on a nazalaki nango ezali kombo moko te bandeko banga ne ezala kombo ya Jésus Christ Nazareth pour na bagé c'est bien Jésus Christ de Nazareth ezali kombo o bato bele bandeko banga ngo osoko tangi kombo na egoya na force mosusu mais so tangi kombo Jésus apamba egoya na force wana te Jésus koya ezala ka antichrist azali mokonja ba esprit oyo to benga serdinios po mutu azana semence maka ya mabe to be ba Lilith to mutu azali na semence ya mabe oyo ya ba esprit oyo ni to benga ba Belzébuth semence oyo azana ngwana solo be au nom de Jésus o aza inférieur par rapport à l'esprit wana parce que bato pe ba koma ba Jésus mutu musupo mona yo benga Jésus et donc il y a on doit éclaircir biso que bato su baza en posa hotel mais l'esprit o est infernal faut le au nom de Jésus Christ de Nazareth c'est ça oui le vrai pouvoir faut le au nom de Jésus Christ de Nazareth pourquoi pour mutu o le be au nom de Jésus Christ de Nazareth azali na vitesse moko mususu donc ça aussi pouvoir moko boye o un vrai prophète mais ce que le au nom de Jésus Christ il y a au nom de Jésus il y a pamba aussi pouvoir o Jésus antichrist akoya donc mon il y a un satan ma kamne son nzambe achaki ya bolamu soki ye abakisa apeka mabe okotia komba Jésus Christ de Nazareth ya kokata bino na komba Jésus omona ba pasteur be ba chaka basalaka délivrance bakendaka soute na komba au nom de Jésus Christ de Nazareth pourquoi bakota na ba secte o bango bakota batangisa bango ki est Jésus antichrist Jésus antichrist azali Jésus oyo babengaka serdinion azali chef des esprits ndenge azali chef des esprits na azali Jésus pe azalaka limité na bato oyo bazali na connaissance pe oyo eza limite ponga connaissance onga na azali nango mutu oyo akoyelanga Jésus serdinion na kokanga pete enga oyo zala magicien na kokango pete pourquoi na kokango pete po monde oyo monde oso baloli monde ekomaka démon na démon soki tolobi démon oyo arepresentaka enfer ezalaka nani oyo soki oyokaka esprit oyo oyokaka Belzébuth ya representaka enfer azali deuxième personnalité Satan babengaka ye Seigneur Belzébuth babengaka prince ya badémon obi Satan babengaka Seigneur sikoyo ndenge bato basambelaka na bébé Seigneur donc babengaka Seigneur nani bazobenga amoni Lucifer mutu mosusu akofanda alobi nzambe nga nazwa mwana te nzambe nasali nini Satan akofanda bona monde invisible mutu azolela mwana esprit oyo bopesa bana bopesa ye bana yamona bana na bayaka na basemence ya mabe bana moni mwana ye abotami asana na semence ya mabe bamvutima abotami mpe na elongi ya mabe mwana ngo do makambo azosala po ayeko bongisa te mayeko bebisa nde na famille na foyer na bino
donc bosengi mwana na nzela moko ya mabe ye bato bazosenga mabota mutu mosusu akofanda ba nga ndenge naza bo vi na ngai ezomarche te pourquoi vi na ezomarche te babi na spiritualité soki vi ya mutu ezomarche te yo moko fo mitala nano pourquoi vi na ezomarche te tanto otambolaki mabe pour eza na pouvoir moko te esprit akoya kobloke etaki otamboli malamu ezalaka te satan kaka atantaka mutu mais jine esprit démon akotante yo te oko expliquer bato continue non satan atantaka mutu pourquoi po satan azali ange de la lumière donc ye azali jine te azali pe démon te mais satan azali ange de la lumière azalaki ange oyo afandaka déjà na baange gabriel likolo sikoyo so otali mpe na niveau spiritualité ndenge bazalaka bango nyonso mutu après nzambe ezalaka satan so satan pe babengaki na kombo Anzazel azalaka ange de la lumière azalaka kokonza ba ange nyonso tout azalaka na pouvoir ya makasi séparation wana esalamaka pourquoi po ere nzambe alobeli satan afukamela adam satan alobeli nzambe ndenge eza wana na kofukamelaka adam te po elobelaka na mokili oyo tofukamelaka yo ye asalelaki maloba oyo nzambe alobelaka bango mais nzambe azali ya miséricorde divine nyonso to ezalaka epa na ye ndenge nzambe aza na miséricorde divine ezalaka epa na ye pourquoi po ye alobeli bino likambo fo bino botosa etaki satan atosaki te yango monaki siko mabe siko ekotaki siko na mokili na biso nzambe abenganaka satan atindaki na mokili atindaka satan na mokili satan mpe awumelaka yango moni bapouvoir oyo tozomona ezali pourquoi bapouvoir ezali partagé pour chaque prophète na prophète bayaki na baenseignement oyo nzambe apesaki bango bateya na bamiracle basalaki yango monaki bapouvoir siko epanzanaki siko le seul prophète oyo ayaki oyo alakisaki kisorcellerie to mpe alakisaki makambo ebele oyo moni bamagie mpo erenie ezali prophète oyo oyokaka Salomon azalaki prophète oyo pourquoi ye azalaki na balivre akangaka la reine du Saba akangaka la reine du Saba place ono siko monaka magie ya kindoki Salomon azalaki ka sage est-ce que azalaki prophète azalaki sage te azalaki prophète oyo afandaki na badémon aniokola badémon po ezala bapriere mosusu badémon basengaka na nzambe na mokili na biso awa ndenge Salomon aniokoli biso mutu mosusu aniokola biso lisusu te eza bapriere baesprit basengaka epa Salomon yango mpo omonaka baesprit akoya kokanga ona boye te sauf quand des sorcellerie na magie eza différent pourquoi po esprit oyo tozobenga na kati ya magie fo oyo koluka ye po esprit alukaka mutu te po vie ya mutu ekangama ezala makambo ya sorcellerie po sorcellerie ezali pouvoir ezali semence mabe na kati ya nzoto ya mutu un sorcier yango monaka basorcier bazalaka na bango kana eloko te so tali fe basorcier bazalaka ndengo na momoni aza na bambongo ebele na ndenga butu mais na réalité boso otali na physique ma baza neloko te po azali kana pouvoir oyo ezali ya butu so na monde oyo omonaka siko ya magie bamagicien pourquoi omonaka bango bazalaka mo bavie ya malamu oyo mpe batangi magie bien po magie ezali na baretour infernal na koloba ndenge na kati ya magie oyo omonaka tozalaka na aller mais tozalaka na retour te na monde diabolique soko koti satan ba mobima lisusu eza te po bato nyonso to badoraka baesprit oyo basinaka parti na badémon bakendaka enfer soko moni mutu awutaki na monde ya baesprit azwi grâce a dévoiler basecret oyo ezali na monde awutaki kuna donc asinaka parti na badémon te ma abandaki nde kodoraka bango po démon soki ozoadore akosala mabe te ozokumisa comme nzambe na yo asala mabe te mais soki ozokomande badémon nde place nde omonaka soko baréalité soko ya mabe eyaka sikoyo nde tomonaka tovandi boye na baquartier tovandi bandoki bazalaka so etanke bino bamaître boza na niveau ya likolo pourquoi pas bolukaka kokanga bispray na bandoki ya mike wana batika koanvutaka bato oui question tunisi ezali question moko eza très capitale mais epa na nga na moni eza na nga réponse moko epa na nga eza moke pourquoi po nzambe alobaki ye nde akoya kokanga baesprit nyonso tu oyo bazosala service ya mabe na mokili nga na kozala na pouvoir ya kokanga esprit oyo azoniokola yo mais nakanga bango to en général na otikala kokanga ngo te pourquoi po semence ya sorcellerie ya mabe to mpe semence ya magie ezali na ta nzambe apesi baesprit basala yo okanga te okokanga nde na mutu oyo azali na baproblème okobengana mutu wana akomi ni abiki mais etaki nzambe atie déjà pouvoir wana ezala te ata tokufi bapouvoir nde ebana kosalaka kaka pourquoi po nta nzambe alobaki ya koboma mokili na ye oyo nana abomi yango te voilà alors toyokaka Lilith azalaka nani oui Lilith azali babengaka mama ya badémon en plus Lilith azalaka première femme ya Adam. Pour avant basalela biso Eve, Adam azalaka na jardin d'Eden
abandaka bino bolobaka mbuma ye basalaka lisumu ya mbuma baliaki mbuma te ezalaka nde makambo ya ekrobo nde esalamaka wana ekrobo wana esalami rapport oyo bango basalaki place nde mabe siko nde rapport sexuel esalamaki pourquoi po Satan ayaki kokosa Eve ayaki kokosa ye na mbuma te bapasaki rapport po nzambe akatiaki muntu atie muntu na muntu bapase rapport ma atiaki jini na muntu bapase rapport te yango moni Lilith azali sirène moko aza puissant bamusicien mpe ebele babwakaka ye mpe po Lilith azali représente ya basirène nyonso do basirène nyonso tu baexistaka na mokili mama na bango ezali Lilith to mpe bademon nyonso tu baexistaka na mokili mama na bango ezali Lilith pourquoi soki otali na enfer Satan na Lilith bazali presque bapouvoir ndenge moko po Lilith existaka déjà Adam na Eve bazalaka ba Belzébuth to mpe bamamo baasmode bazali besprit bayaki nde na nsima baya kotia bango sikoyo batitre na enfer pourquoi parce que Lucifer akendaki kosala armée na ye mais Lucifer na kati ya armée na azwaki Lilith te po Lilith azalaki mwasi ya Adam baya kosala ekobo esalamaki sikoyo place omonaki sikoyo ke Lilith mpe asalaki clan na ye mais na clan na ye mpe bayaki kobalana na Satan baya kobalana na Satan mpe baza na bana babotaka bana na babotaki na monde oyo towutaka nango bana ngo mpe tobandaki koinvokaka bango bengaka bango bana ya shaitan bana ya ibilisa siko na monde wana tozotala ezali monde moko eza mabe pourquoi po na monde diabolique tous les cérémonies tobandaki kosala énergie na yo ekokoti obandi kosala bainvocation énergie nani spirituel so osali inere du temps ezodétruire yo makambo ebele na kati ya nzoto ya mabe pourquoi parce que na monde oyo towutaka wana na monde diabolique na monde oyo na mponga banda kobenga baesprit mosusu bafarfade na banda kobengaka Belzébuth babengaka eka mpo asala mabe Belzébuth babengaka asala bolamu te pourquoi Belzébuth ayaka mpona kobebisa na enseignement nyonso tu totangaki Belzébuth ayaka mpo abebisa po Belzébuth Lilith sikoyo eloko tokimelaka pourquoi po Lilith avivaka na makila ya bana mike omonaka mingi bamoro ne tu esalamaka Lilith azwaka yango bana mike bazokufa na en avant ange oyo bayiba bolamu na mabe bamoro wana tu moto azwaka yango ezalaka Lilith na bato oyo bakendaka koluka makambo epa na monde invisible permutation ezalaka ndenge nini po Lilith akota a recevoir makila wana ya bana Nzambe apesaka permission na mutu nyonso pourquoi pas Nzambe alobaki na pesi Satan pouvoir ya mokili mais apesaki Satan pouvoir ya lola te Satan azaka na pouvoir oyo ezali na mokili yango mona bato ebele bazobunga nzela pourquoi bazowela biloko nyonso tu eza mokili oyo bakotika siko place oyo bango bakokende siko bazowela yango te pourquoi bazowelaka bozwi ya mokili siko place oyo okokende siko okufa nakozwa bozwi ya mokili bongo soki nakei na prépare ni bozwi okokende ese baotiela cimetière no mutuka baotiela mbongo même pas okosalela yango te na monde bawei okosalela bolamu bakotala bolamu na mabe oyo osalaki yango monaki na spiritualité biso totangaki mingi mpe tokomaki mingi pourquoi parce que tant onga nakotaka na monde wana banda kopasaka na rapport sexualité na bato normal bo ngai na bandaki kozalaka mingi na concentration po so okoti na concentration ndo passer rapport sexuel na bato ndo sani ba masturbation oui ngai siko na pasa rapport sexuel te na basi ya mokili oyo pourquoi po parce que ngai nabotaka déjà na mai nabotaka na Marie Jeanne Bololé sirène oyo tozalaka naye na ono regaka les 15 na ndoza ozala na bana na mai oui nazalaka na bana na mai mais bana wana mpe bazali bana mo baza ya monde invisible parce que moi baya na monde na biso ezalaki te une fois nde moko aya na monde asengaka permission aya ye ayaka ezalaka na 2015 asengaka permission aya amona ngai place onga nazalaka apesaki na papa na place amona ngai oui apesanga code onga na kino ozule na mai na kino kozwe na océan oyo yokaka na océan na biso na monde na salaki invocation siko place na mona miracle Nzambe aza munene na kina na océan namona makambo oyo nazwi mai ya océan na tiango na mulangi bo mai olimwe yango nde namona siko ke océan wana eza na makambo ebele ezalika kashe sira na yaki mwana na ngai yaki tosolaka na ye mais ndenge bango bavivaka na mai na ndenge biso tovivaka biso toleki po biso towana nzoto na makila baesprit bazalaka na kande na biso mpo Nzambe apemela bango nzoto siko esprit awumelaka na wakufa esprit asalaka bamila asalaka baane ya ebele na biso bato rare omona moto akokisa ata 300 ans akotikala kosala yango te pourquoi parce que mabe eyaki déjà mabe ekoti edétruit mokili mabe détruit mokili pourquoi yako détruit mokili parce que Nzambe abakabonaka na Satan apesaka Satan pouvoir ya mokili oyo abili Satan zwa na yo pouvoir oyo natikeli yango mokili mais kosimba ba oyo ngai te ba oyo bandimeni ngai te mwa touche bango eza te
yango moni mokili oyo eza monde moko il faut que lukaka oyo ba connaissance spirituelle pour ce que connaissance spirituelle ozali riche kopesa mwana mbongo kotangisa mwana université kolakisa ye nzela ya nzambe te ezali mako zo détruire akozalaka uniquement na bosengo mokili mais mwana il faut kolakisa ye nanu nzela ya nzambe pourquoi pour soka yebi grandeur ya nzambe nyonso to ya mokili amona ngo normal mais so azomona amoni nyonso normal ya mokili bo olakisa nzela ya nzambe te olakisa déjà place moko ya kobunga po place akufa kosouffrir. So moni ate lisolo ya Bible nde ba expliquer bino ya homme riche na Lazare place basuka ka boyebi yango moni mokili oyo il faut koyeba ka makambo mais eza biso ba mfumu totala ka makambo to pe ba maître spirituel totala makambo oyo na kosala mutu akoyepa na ngana kolinga kosala na kotala makambo na sala ka domaine nyonso te mutu mususu akoyete fumu bomela nga mutu interne oyo mona ngote eza lisumu. Mais non boma mutu te pour banda masolo te na monde des esprits autoutaka avant comme mfumu batu bakufa ki to sacrifier pe bakendaka sacrifier ba ondeni na circonstance ni ce qu'on a monde des chaque au moins va mettre belé spirituel chaque décembre ateka bato mo ba kenda baba ba soma masanga ba oluka ba ndumba ba kola na bango ba oba ozala ba esprit faible ba salité ndenge ba passa rapport na moi c'est awa kena temple sali ba prière elonge oyo kobima na miwa to pe oyo kobima na mai awa ozala esprit faible ni ndokende. Pourquoi okende parce que mbongo o mettre spiritualité azoli ezali mbongo oyo ezowuta na monde invisible ezowuta na invisibilité ba esprit bazo pesa yango allez eza na vitesse mosusu yo po ewa kolia yango yango na mutu nyonso na mokili faut zala na protection divine ewa za na protection divine pesa la protection on nzamba pesa biso to zama mfumu to pesa mutu protection protège to pesa mutu eza protection divine te mais to pesa protection to guider onde po okoma na dimension moko na protection divine on nzamba pesa ka mutu oza na problème moko boye déranger sur la protection spirituelle to kosala la to guider ndenge basala so moni puissant na Bible na église catholique qui m'a na petit séminaire puissant ici et sous carité na 500 pages. Pourquoi puissant mais na makambo belé puissant mo mona za makambo belé za caché ce qui siko o mona puissant mais na makambo o za dévoiler ce faut que na église catholique pour l'église catholique basango ba relaxo siko ba jara ba puissant o ezali caché ba relaxo ba puissant o ezali dévoiler bon yango moni spiritualité efani na bato o batangi yango spiritualité ezati ke na muntu o ayebi ne penze yango ta osala makambo moko boga ya sentiment asuki kana nzela siko lelo na bana kachomuke bato bazalaka akepa mutu basale makambo neti bona ye pa ya fumu kabula se selanga makambo siko à la longue makambo ngo etika la libela to ezaka na ba condition moto esuka na ok tout ministère reste membre. Pourquoi? Parce que muntu to à côté déjà na puissance spirituelle ezama mutu sambele na église catholique to sambele na église kimbangiste olekaki déjà wana donc kombo na we etika liona po olekaki déjà na église wana na monde des esprits pe ezalaka ndenge donc mutu to ayaka déjà ki koluka be esprit ki be esprit ba pointaka olukaki bango mais bakokoma makambo oyo olokelaki bango so olukaki bango na makambo mabe omona pe mabe wana na susuka filme boya mutu afandi na yete maître spirituel na posa na boma mutu yete maître spirituel na posa na bokela mutu malade donc ate omoni malade na babu akele po nga na maître spirituel nga zo guider nga zo sala nga na zo sala wana mena kolinga mutu na kufa te mais soko osali ke mutu akomi na point akufa yeba chaque jour wana mutu na ndenga kufela ndaka maître spirituel ya ndaka pena mutu oyo yakobomisa ye po bino bofongoli nzela po soki bofongolaki nzela te mwa mutu na mabe ekomela ye ezati omona kasoko lisumu wana bapartageaka yango soko eza pe na bamaniere ebele mutu okozala ke oza na masumu ebele soko po elimisama lisumu elimisaka ndenge nini soki osalisa baorphelina to mpe ozosalisa bato oyo bazobela oke na bahôpital ozokaba bambongo ozosalisa bato na voie normale ozokei mpe na baeglise ozosomba bakiti ozosala badimi to mpe ozopesa baofrande ezali soki na bamasumu mosusu soki ekomaka nzambe apardonaka yango omoni osalaka lisumu moko autre part nzambe ati po yebi la source de la miséricorde divine ezalaka epa na ye omona source ya miséricorde ekoya ekokitela yo omoni mpe bamasumu tutu osalaki wana esali nini elimbisami pourquoi pas po mutu akouta criminel mutu akouta mabe mais ake luka nzambe na kibosolo asali tubela asali tubela wana siko nzambe alimbisi masumu na ye nyonso tu est-ce que nde nzambe alimbisi masumu na ye ezala bamonde to autaki wana est-ce que nzambe akochelesi wa masumu wana po ye mutu alimbisi eti masumu ma ezala susu ekozala te ezalaka ndenge wana banseignant biso ke ntango yo osali mutu mabe oboma mutu kokesenga pardon epai ya pasteur prophète sango eza problème te mais kolimbisama lisumu wana po elimbisama bien fo luka famille ya bato wana oyo bomo sengi bolimbisi ata baochona posa to baoboma yo l'essentiel ke yo déjà osengi bolimbisi
mais yo otalisi biso ke non so ke déjà au sengi bolim so tubele pa sango to pasteur ne nzamba limbiso, est-ce que c'est vrai ça? Ce qui n'est n'a pas répondre binoni. C'est mon question tout ici. Et question est simple, pourquoi criminel a bien été mutumasata soda bien été mutumasata nanzela balekani. So akomi na problème spirituel wana. Ya famille wana est-ce que na luka famille mutalimi sara mutu la source de la miséricorde divine ezala ka epa nzambe o akela ki mabele na mapata o akeli mokili akeli biloko ne sotia mokili o to somona a nzambe na limbi sara mutu pasteur agidara mutu mais pasteur ko limbi sa ote pasteur ko pambola o pete pesa o lipambole rien lipambole uteka epa nzambe différence on a ce que ba chrétien belé baso kotsa mimi ba pasteur mama biso to za ba maître spirituel pe ba religion na biso to pe to za ba to guidar mais to ndimi la bango to azwa mayele ndamba na ngo ba pesa ka biso na obiso to pesa ka bango mais o ya biso to kenda ka enigme epa nzambe to benga bankulu o to benga ba nzambe nda sala bango mais ça ba makamu so to benga ka enigme nzambe po source la miséricorde divine ezaka epa nzambe po mutu mokili azap mutu na mokili mutu azap parfait azate oko kenye na nzambe po nzambe ko limbisa o soki na famille na bango mutu nyoso te ko famille na bango ko sa ba limbiso te so totali o mono ko ekuta makambo moko beza na ngonde ngwana te mais vrai ko limbisa ezala ka epanza nzambe po nzambe so ka limbiso déjà ici. OK. Alors to komi na biso ke na suka to shité. Comment est-ce que ba question na zo tourner za ba o na mona ramo pe na yo kaka. Et bah le barasso qui osa concentrer beaucoup plus na combo ya mutu, oso dégager ba énergie na yo ezo qui pas mutu ozo sale là. Est-ce que c'est vrai? Tu n'es tu vandika bo ekutu pesi solo no yo concentre yo vandara na oza concentrer na combo mutu ko tonga mutu. Est-ce que c'est vrai que ne osa concentrer na combo mutu na ndenge moko négatif? Ba énergie na ozo dégager ozo kende pa na yi. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que mon to azali na monde des esprits nano un ozo benga komba esprit moko boye ke o mona nano te esprit wana ko paraître ya ko tuni soso bengi ngani. Non, esprit te. N'est na va na auto. Normal pe za normal. Ozo tonga ndeko na oui. Na o dégager. Pemba na yo nyonso wana ozo pesa ka yango po ozo kuma eza énergie moko bozo sala direct. Déjà eza énergie moko donc eza direct donc eza air eza direct wana oyo zo loba fo akokuta na makama malamu oyo air yo zo tonga ye makama ne ko telema eza la ndenge wana. Pourquoi nous expliquer ça dans le parce que nous avons une différence dans la spiritualité qui yo fan de bien esprit moko boye bité espoir na ko sala ya apparaître ayeba ko so bien c'est pourquoi et ça pendenge mo yo zo tonga mutu na ndenga mabe e zo tonga mutu wana ni makamne ko mata et ça ndenge mo mutu azo critiquer esprit to zo critiquer ba démon e zo critiquer ba yeba ki ofongole porte moko bo ba mo pe ba ko sala mabe ba kota ba ko sala o mabe po zo pesa témoignage ni mo na ndenge mo mabe voilà yango mo na spiritualité et là qu'on y a surtout ezala na physique mamboe o eleki kondima ezali te omoni mutu o andimeli nzambe andimeli na kibosolo na souffrance andimeli nzambe na ndenge nyonso akomona miracle ya nzambe mutu nyonso te nzambe atiaki na mokili akozala riche mutu nyonso te nzambe atiaki na mokili ke akozala pauvre mutu mosusu akozala riche mutu mosusu akozala pauvre. Pourquoi? Parce que nzambe akatie mutu na mokili o atie biso akabulu biso dede riche akozala pauvre akozala kote na hôpital bato bazobela mutu mosusu bazobela te mutu azobela na hôpital aza na garde de maladie na ye o azobela te ozomona différence omoni ke médecin azotraite mutu na kati ya hôpital mais kaka médecin oyo azobela te mais azotraite mutu oyo aza na maladie ye mpe soki azwi maladie akoluka mutu oyo mosusu akosala ni akopesa ye traitement yango moni makambo nyonso to ezalaka na mokili nzambe se abongisaki yango déjà nzambe abongisaki déjà makambo nyonso to na mokili oyo ezasi ko makambo mutu na mutu koyeba ndenge ya kotambolela parce que o mona esengo ya lobi na lobi bato mosusu bazozwa kaka bazobénéficie na bien matériel ya kilelo bazoluka kaka bavi na bango ezala stable mais lobi na bango moyeba yeba oyo bakokende kokutana nango kuna ezati yango moni na monde des esprits ezali monde moko boye faut koyeba très bien koyeba nini malamu na mabe ezali nini po soki oyebi malamu na mabe bokeli boso mais soki ozokota kaka na banégativité okomona kaka ke makambo ne kotambola bien te parce que bato mosusu akozala frene na vie na ye banda akenda asambela to baluka badelivrance aluka makambo ndenge na ndenge ya kutana lumière te eyo kokutana lumière te na bamondo wana siko nzambe ya source de la miséricorde eza epa na ye mais siko yo oza ya kobunga fo luka bato oyo baza déjà connecté mpo balakisa wa nzela ndenge yo okokotela po soki oza na fongola ya kofongola te fo luka bato baza na fongola bayebi ke kumba oyo bafongola yango boye eza chaque dossier na dossier basalaka bakendaka basilisaka boye sauf ka dossier moko oyo biso tosalaka te ezali ke mutu oyo akufi
te pe mutu oyo akufa olamusa mutu akufa akolamusaka bato akosalaka so te parce que pourquoi parce que miracle te pe baprophète to nzambe atikaki na mokili oyo nzambe alobi natindi baprophète tosuki awa bato mosusu bakoya bakosala miracle na nkombo na ngai me miracle wana nyonso to ekozala na nzela na ngai te fumu kimbango asekusa moto Kimbangu azali prophète, Kimbangu azali nkulu, azali prophète oyo ayaki na ministère Kimbangu asalaki kaka 6 mois, aza prophète oyo Nzambe atindaki envoyé de Dieu azali pe envoyé ya Lucifer pe azali. Yango mona tous les charlatans, tous les magiciens oyo bawutaka na monde d'invisibilité basalelaka Satan publicité. Pourquoi basalelaka Satan publicité? Pour Satan azali fort mais azali faible. Donc mona siko faible ya Satan ezali nini? Ezali ke faible ya Satan, faiblicité na ezali ke kotosa na maloba o Nzambe alobi omona ke o Nzambe alobi balobi so bandi ko sala na Satan komaka faible mais so za posa omona ke Satan azalaka fort ko désobéir maloba o Nzambe aloba ka so omona ke Satan azalaka fort ezalaka ndenge na ndenge spiritualité. Voilà, merci to komi na suka na ebité siko message nini ko pesa na bato clé ou soit elo ni otalisa bato. Par exemple, ndenge lobi ke non ba initiation so za na posa ya protection divine aux appels mieux placés au pesa ngo bato comment protection divine mutapesa ngo ka eza Nzambe mais biso pesa ngo comment mutu net aza ignorant ebi na ete na osande pona koma na protection asambela ka makasi soit te protection divine yango na Nzambe apesa mutapesa ngo ka Nzambe mais po Nzambe apesa eloko faut sacrifier il y a pas de bénéfice à sacrifice ndenge ezalaka bo faut ko senga nini ko bako guider yo moni bible toko guider na kuti mpe toko guider ndenge esala pe mutaza la fort na domaine to pe likambo oyo zali ko luka ko fanda boyeke nga ndenge na zabu nazoluka nazwa pouvoir mon robot to pe nazwa eloko moko quelconque eloko nazana nazwa quelconque nazali na nzela te ya kozula yango me bato bazana nzela ya kopesela nga na moni bango okosala ni ewo okobenga obenga na kosala na consultation spirituelle. Consultation spirituelle ezali ke kolakisa est-ce que makambo oyo zo singa nzela eza kofungama te eza ya kokangama. Pourquoi? Parce que na monde des esprits ezalaka na aller mais tozalaka na retour te. Pour ce que ozope enseignement ozosalisa bato te il faut tikala na domaine wana. Soko moni obimi c'est que ozalaki élite ya kofanda na likambo wana to pe kofanda na monde wana il faut kosala ni pouvoir wana ozwaki ezalaki pouvoir ya tanga ya moke baluwe so ndenge muntu afandi baluwe ndako ozofutela ndako wana eza ya yo te mais muntu asomi ndako ya ye moko akofanda ba ane bato ne akokende pa depasa tiki bato wana eza ya ye moko aza responsable ya biloko wana ezalaka ndenge wana ndenge spiritualité nga nazali na domaine nyonso nga mikolo muntu aza na posa retour d'affection ya 3 jours ezali avant 3 jours moni résultat retour d'affection ya jour moko ezali biso topesa bato ndenge nalobela biso topesa mutu ni bonheur te mutu apesa mutu mbongo ezalaka Nzambe mais tozalaka nde na bankulu mutu azoluka nkodi ato azoluka meme mutu azoluka carnet blé du bonheur ezali kaka uniquement eloko oyo epesaka mutu bonheur na temps mpe ozala na étoile oyo Nzambe atielaki so ozala na bonheur mutu mosusu aza na étoile ya bonheur te azoluka eloko eza ya bonheur ate osali makambo esimba ezati yango mona tosalaka verification spirituelle ye mutu azobela malade ndenge malade ezali ebele malade nini nakoloba ete ndenge oza wana okenda mpe po tozwaka mikanda te ete ndenge oza wana oza maladi moko boye ezoderange na nzoto me maladi wana omelaka bakisi ozwaka guérison moko te ezali maladi moko ezali déjà spirituel wana biso tokosunga yo ezali ofanda boyeke eloko nde etelemaka te tokotelemisa yango tokotelemisa yango pourquoi parce que Nzambe apesi biso pouvoir ya kosala ya kotraite bato oyo nyonso tu bazali ya kobunga to mpe bazali na baproblème oyo ekangaki bango ekangi bango biso ba maître spirituel pe bamfumu toza na manière oyo tokotraitele bango na spiritualité oyo tozali nga na vie na nga nasalaka nini spiritualité na nazoloba nano retour d'affection pourquoi nakangaka mwasi moko na vie na nga namonaki blocage spirituel kokanga mwasi ezalaka mwasi oyo olingi fo kanga pourquoi po blocage eyaka mabe onyo mwasi oyo olingi obala nde fo kanga ye comment ça comment okanga po parce que asala subuzo bate na sima na bato mususu ba rene na yete po azala na amour na yo oyo moni okobala bongo soki un jour ebo panzani sikoyo mambo simbite ne est-ce que moi si yango yo okanga wana est-ce que Nzambe ya yende mutatindela ki ata parce que tout le monde a pe bato belé basali mariage mais le bakabwani so qu'est-ce qui prouve que non moi si oyo kangi wana ozala na TV na mobile kasi omoni bato basalaki mariage bapanzani omoni ke avant kobala basalisa istira lengolo bafo kosalisa nano verification spirituelle nazobala mwasi est-ce que avenir ezali
na monde des esprits soko tu ya moni spiritualité ezalera malamu na muntu ayebi faut que tu ni sanano ke otuni si déjà be esprit est-ce que tu refana na moi si be esprit ba relaxa nyonso se bo fana robima se bo fana pété robima se bo fana na tambo e relaxa pourquoi parce que bokomi déjà bo bala na moi si bo fana na déjà bo lingana bo sangisi déjà esprit bokomi bomo bomoko bokomi bomoko na suko na kati ya spiritualité ezali déjà énergie moko bokomi nango bokoza toza mwana yaka na nzela ya deux personnes mais mwana soki boboti moninga mwana yaka moko abimaka na libumu ya mama ata bobotami mapasa ata bobimi bobimaka na libumu moko ya mama yango moni spiritualité ezalaka fo koyeba nanu avant osalisa likambo bato ebele moni mabala ezowumela te pourquoi bamabala mosusu bato baya kozwa na bango kaka nini obayaki kolandela kaka mobali aza na mbongo bonheur ezali na bala ye mobile azana mwa pa moko bona bala po biso famille biso ezala boboye bato mosusu azobala nika par sentiment mais ça otali souvent bolingo wana abanda kopesa mobile no ya kala te yango ta kopesa mobile abale parce que aza penza na amour na etaki na amour moko ya intérêt yango moni mabala ebele ezowumela te mabala ebele pe ezosima te pourquoi parce que yango nalobaka bapasteur baza faible pourquoi pasteur bozobalisa bato parce que pourquoi po boyebaka bolingo wana ekowumela te spiritualité ezali fo kosala vérification spirituelle voilà pasteur aza na makambo ebele asalaka na église mais jamais kolandelaka likambo na yo moko po alandela likambo na yo eteke azali maître spirituel seke fo futa ye mpe baénergie moko boye mpe alandela makambo mpo na église boza bino ebele donc landera yo moko te bandimi baza ebele oui mais po alandela makambo seke fo kofuta ye mpo eza énergie ezalaka ndenge wana voilà tokomi na suka nayebi te numéro déjà eza wana bocontacte maître aza wana comme ça bokosolola makambo ta mosusu oyo elobami awa te mais so obenge na numéro na ye eza wana bokosolola yango nayebi te mpona kosukisa olobini oui mpona sukisa likambo nakoki koloba kaka na bayetu nyonso te mpe baye nyonso balandi biso parci par là na journée ya lelo ya samedi nzambe azala na bino ngai ayaka kopesa message oyo etali spirituel malgré tout bamessage ebele bamopesa bato bomotouche bato bamaître spirituel ebele bakomoderange ngai to mpe bato ebele mpe bakomoderange ngai na ndenge ya spiritualité parce que nakomodévoile makambo oyo ebele ezali kashe na bino nazodévoile te mais nazopesa enseignement ya première poche poso bamina kopesa réalité ya makambo wana seke bato ebele bakosalisa susu bamakambo oyo te bakenda koluka na bino bamaître mosusu esprit ya spiritualité parce que pourquoi po biso toza na bamakambo to mpe toza na bamaye moko boye oyo towuti nango déjà ya balobaka banga moto oyo ayebi spiritualité pesa ye respect par rapport ko mutu oyo ayebi spiritualité azali mutu mosusu azali na énergie mosusu spirituelle na mutu oyo ayebi na ye spiritualité te aye kaka tshela o makele bozali différent pour réalité mutu oyo amonaka makambo oyo eza spirituel na réalité oyo bazobetela bino masolo ezalaka différent po mutu oyo amoni na mutu oyo ayoki boza différent ezalaka ndenge wana ndenge ya spiritualité mutu nyonso to oyeba problème ezodérange eza oyo na lobi to mpe oyo na lobi te soko contacte avant nanu tosala likambo avant kota na mozindo ya énergie spirituelle fona explique na makambo ndenge etambolelaka po soki oyebi déjà makambo ndenge etambolelaka siko oyebaki mfumu alobi alobi boseke makambo eza déjà normal na kenye na salisa seke fumu makambo apekisinga seke na tika po alobi nga déjà des avantages ya makambo yango ezalaka ndenge wana ndenge ya spiritualité voilà merci na bino nyonso bolandi biso bato bapesa mbote baza oui yango na bino apesika mbote na bato nyonso tu balandi biso bambote place bazali nzambe abatela biso aprotéger biso ndenge azomesa na koprotéger biso alongola biso nde na masumu oyo biso tozali kosala na inconsciemment parce que tozala na courage te ya kolonga mais na force na ye yenda kolongola biso. Ok, merci na bino nyonso bozaki branché pour na kolanda zoe matoko le sénateur à vie de la presse awana tolobe la vie. Merci na bato nyonso, merci na Merka Kunonga ONG Tabita Lisungi so ozana poso ozana Kinshasa ozana posa olata vraiment ba chaussure bien yango déjà tozo lexa yango na suka contacter biso okozwa vraiment marque nyonso ya chaussure okolinga ya qualité ya bien tomona nimba la sima zoe matoko le sénateur à vie de la presse na kotika tante tac tolobe la vie. L'homme prudent voit le mal de loin. Taulier Bango. Feu! Feu!